Père Soso, tokomi wapi. Est-ce que moi si na l'économie nae akoki pe kopesa mobali mbongo pour aya kodoter? Alors monsieur Papi pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. On est de Papa Wemba. Papa Wemba, ça fait partie de ma vie. Et ce n'est pas une vie qui a 5 ans, qui a 10 ans. C'est une vie qui a plus de 35 ans. Moi et Papa Wemba, c'est depuis 72. On a commencé à se balader ensemble en 74. En 76, ils sont partis faire ici le collet. Nous nous sommes rencontrés en 76, enfin fin 76, là où nous avons formé Yoka Lokole. Yoka Lokole, c'était l'orchestre qui était le plus dur avant qu'il puisse créer Fibana Moshika. C'est là où il y a eu un peu de problème. Kota Machaka de Mabuela Somo l'ont chassé, il ne voulait pas sortir du podium. Je suis parti le chercher au podium. Je l'ai mis à côté à la table de Véronique Omanga et de Saki Charoufa. Et quelques jours, un mois après, il est devenu Papa Wemba avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Parce que à chaque fois que j'étais avec lui, nous avons passé une bouille de 10 ans. Pendant 10 ans, moi et Wemba, on ne se parlait plus. Jusqu'à 86, Jules Mansois, à Paris, viendra me chercher, comme quoi que Wemba me cherchait. Je suis allé là-bas, enfin, on s'est embrassé, on s'est séparés, on a parlé, on a tout dit le tout. Mais la seule phrase que je retiens de lui, joli coco, Sogo Bimisagangati, un podium, Obenganagangati, mais le nom n'a Papa Wemba. Donc, Papa Wemba était beaucoup pour moi, même dans ma vie, que ce soit personnel, privé, on a vécu ensemble. Je suis rentré du Congo en 97. J'habitais chez un de mes beaux-frères, Fernand Galamouloumé. Papa Wemba est venu me chercher pour me donner de l'argent et en plus pour que je puisse louer une maison. À l'époque, c'était 10 000 francs français. Donc, moi et Papa Wemba, d'ailleurs, dans ses mariages, dans ses deuils, le mariage de ses enfants, y compris son mariage, je suis toujours la seule personne que Papa Wemba appelle. Papa Wemba depuis 69. Tozalaki na âge moko, donc toyebani vraiment. Tokutanaka na l'extérieur du pays comme ça. Et là, nasepelaka mingi na ye ndenge amemi culture na biso musika. Esengeli to comprendre dimension wana, tokoka kopesa lokumu nyonso esengeli. Et là, il faut rendre hommage au gouvernement mokabiso. Asai pe misala mingi comprendre. Pour vous, c'est le Congo dans son ensemble, c'est l'Afrique tout entière et c'est le monde même qui a perdu un grand artiste. C'est vrai, le Sankourou en tant que famille biologique de Papa Wemba, c'est avec beaucoup de douleur que nous avions ressenti sa mort. Tout à fait normal parce que Papa Wemba c'était une très grande personne. Nous au Sankourou, nous l'appelions Lumumba culturel parce qu'en fait il est après Lumumba celui qui a ramené le nom de Tetela à l'extérieur du pays et celui qui a fait connaître la culture Tetela à travers le monde. De l'homme, vous savez, il fallait attendre la mort de Papa Wemba pour savoir que cet homme était très grand. Le message est toujours Kabola Mawana Bango. Et il faut bazala fier parce que Botana Bango, Bazui, Mutumoko, donc Azala raté. Très bien, donc pour moi, Azalaka divinité musicale parmi Bissot, parmi les hommes. Parce que bien dans l'histoire, il y a Ndoule, ce qu'on remonter 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans. Dans les langages, combien d'artistes pour faire la scène? J'aimais beaucoup les actions. Il avait dit un jour, Malraux, il restait marrant, il avait dit
C'est ça, c'est qui va me te saluer. Donc je sais quoi, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup le monde te salue aujourd'hui. Et comme a dit Malavo à l'époque, on est homme par son passé. Le papa Wemba, s'il était vivant aujourd'hui, il verrait comment il est adulé dans le public. Comment il a été aimé, comment il est aimé. Non, c'est un monsieur, c'est un grand. C'est vraiment une icône pour la République. Je n'ai pas de mots par rapport à... Pour finir, si Transgloria Mungu, ainsi passe la gloire. Bon, souvenir de la cause à la Nango, c'était un homme social. Puisque la monnaie, Mbalamingi, Azalaki, Kokende Kotala, pauvre, et puis Azalaki, ko soutenir, ko sunga, c'est tout, faseur, ndenge nazo yokape na bateau. Bon, surtout pour Azaki très une personne sociale. On est là, on a retenir. Pour na mukilio soko za na bolingote, ko sunga pe bateau bazali na pasité. Mais hier malgré sa célébrité, Azali ko sunga bateau bazana pasi, bao baza ba démuni, alors yango na pas na mona ki za ko même na ba homme de vieillard. Au moins na ba homme de vieillard, ce n'est pas toute personne o ba keno kotala kabango. Mais hier na mokeo azali ko zwa. Na mbongo azali ko zwa. Alinga kiteke ali yango ye moko. Alinga ke a partager yango na bateau. Yango ande loko penanga na simbi. Concernant sa musique, nga naza moto ya musique te. Mais naza moto oyo alinga ka bateau, aza moto oyo aza très sociable envers les gens. Merci maman, bana nyonso na poto ba moni yo ya Marie, maman pasteur, maman leka moni bino ya Mimi depuis Suisse. Par hasard na moni maman. Alors le quoi bolanda abso mokili mobimba, bomona pe mama. Nazoke na sebem parce que monganga lo bakena nga que na ke lokotala ba prix pour basanga ba examen ya wana leki na nzelo malé. Merci, le message est passé à Mimi Amonio, merci maman. Alors, toi, tu maman Abisaloba. Mbote maman. Mbote ma chérie. Et c'est encore comment on a couloir, maman ba école la Wemba, Nadine va souvenir ni nous on a musicien oyo, bazotala on a minute au monde entier. Total ma mokili mo bimbata na Asie, ata na Europe, ata na Océanie. Vraiment maman, et c'est on a za nango eza makasi. Esengo nga naza nango ngai mobali nanga nabengaka mi amour mwana mama tellement nabengaka mi amour yango na nzembo wana makasi mi amour yambi papa nzoto ya mwana moto okoti lokola pema oyemba ngumbangu oloni nzete malili mi amore maboko na ngai polele motema na ngai polele na fungoli bizipeli pote oya kokota na beleli viens dans mes bras yango nzembo yo epesaka nge sengo ntango nazolela Wemba na leli nzembo wana mpo nayembelaka yango sheri na ngai nabengaka mi amour do bana poto ntango bazotalako babanda mpe kobenga basheri na bango ba mi amour oyebi mi amour elakisi nini mama loba mon amour Maman lobi bozwa lité ya Wemba mi amour. Abenga chérie na mi amour. Kisa mo bande konda muna potombo te batalo na kata village. Oyebisa biso pe Wemba a valoriser pe matonge tina ba shege boye na boye. Eza ya solo pour ba bi o ba shege ba beba ba shege Wemba nde muta bebisi bango. Te abebisi bango te. Omoni lelo bana wana. Tinenge lelo to komo mona bango boye Wemba nde apesi bango valeur. Eza ko bebisa te bao ba baby na ndenge na bango po biso nga na za mama na tekaka na beach nga na tekaka na beach Wemba bwaka biso ba Rome ba Kadafi do biso to ba mama parmi ba mama oya beach to teka bilamba do tango ya ba do abwaka bango donc biso to ana kati donc sengo to ana ngo ya trop bana poto ba e ba ka ke to sepeli to le to pesi bango nyoso tumbote
eza feti papa akufi bien abeli na ete anyokoma na hôpital akufi ndenge asengaki nde yango wana pouvoir ya liloba na ye ekokisami liloba na ye nde ekokisami yango biso tosepeli mpo mingi ekokisama te. Merci beaucoup maman, merci. Merci beaucoup. On est là, tu veux parler Papa Nanyalinga Lobako, Tolela Wembati. Bonjour papa, toujours bien habillé. Je pense que tu es aussi bien parfumé. Tolela Wemba yo Lobanini. Bon, na lobara na cadre la papa Wemba, aza artiste amnene pour na biso na mboko a légende sur scène internationale to ebie. Donc ya bunga isati ngo monika baya ya magezo lata na biso te to ba sape ate même ko lango to créer ka lo ba sape pour Tolela Wemba na ba façon belé. Donc oya oui bouton donc na façon na kaka pour Tolela Wemba. Donc nango wana ozaki nango ya koloba. Donc Tolela we nani Wemba fort donc akufi atiki biso souci na mutema akufi na scène donc eloko wana etikali gravé na mutema na biso. Merci beaucoup papa.